Ale kumanga motema moto yaya. Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB, Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bakinoa pe bienvenue na magazine na bino oyo bolingaka mingi oyo ekangi Kinshasa mobimba Kinshasa na biso KNB. Lundi tolakisaki bino ndenge nini ba parents mingi na Kinshasa bakoma na bizaleli soki ba violer mwana na bango balekaka na ye na TV pona kolakisa ye. L'équipe partout, KNB ça dit constat que ba parents ebele ceux qui va violer moi na bango au lieu que ba arranger na amiable bango ba arranger na amiable te ba kendaka nango souvent ba memara moi na télévision yango to kuti na terrain pour na kosolana ba parents ceux qui ezalaka nini. En tout cas, pour Nangai, d'un côté, na mona que ceux qui le violer moi na bébé celui moi na. Eh bon, mais la télévision qui est là, va violer moi na nanga batu mboka mobimba. Pour téléviser là, ça mboka mobimba. Pour Nangai, na mona ngoza kitoko côté. Et ko bébé sa réputation ya moi na. Soka za surtout soka za moi na muke. Titi kokola na muto soka mona ta mona na ba viola ki. Bon, soka comme na ngonga o ka to lelo o ya ko mukolo bala. Akokuta na pena mbali moko bien abala mais ceux qui a kanisi car mono balakisa na télévision ba viola ki omoni ke ebebisaka lokumu ya mwana ya mwana moni ezali likambo soki likambo ya ndengwa ne kutaneli yo mama zala na maîtrise biyebisa papa tala likambo basali mwana bokumba na tina famille ya mwana mbali wana soki makangi moto na violence ba memie mwana na télévision pona kolakisa elingi ici ya mwana eza kitoko me eza mabe toli oyo nazopesa na banto bazozwa bakangi mwana baviole mwana balekisi baimage na télévision toli oyo nazopesa bango soki bokangi mwana basali ye violence bobenga oyo asali acte bopesa ye baconseil soki bopesi ye baconseil ya ayoki te boki kolakisa mwana oyo na mobimba ya papa oyo azosala makambo wana eloko nazomona important bazwa elongi ya mwana te bazwa kaka auteur oyo azosala ba acte wana. Bon, pour moi, je conseillerais tous les parents au Basala Kandengwana. Et ça d'abord, impudence. Vous savez, à venir, il faut que au toza lelo. Donc, le si moi dans les médias qui va violer, basali boye, yo moni qui est kambosili. Mais dans la bateau, ba kangi angona motu, ba ebi qui est etikali. Donc un jour, yo comme le kola point moko ya kosaka na mwana. Que longa di yo ba viola yo. Yo en paramo za moi moke mais en réalité so kola déjà or que azana innocente, basala ki ango donc comment azala ki ango involontairement par force d'une personne n'a sala ki ndengona vraiment na part nanga. Je donne conseil à mes parents, il ne faut pas vraiment continuer dans les médias à tout moment. Dans ma cambo, pas si y a vie. Je ne crois pas que vous volonté moi dans les parler dans les médias que nous pas salir non. Bolandi ba parents ndenge ba réagir na micro ya KNB biso na KNB tozo conseiller bino ba parents en tout cas quel que soit niveau ya likambu ata ba violon mwana soki ndenge nini luka obenga muto a violon mwana na obo vanda entre les deux familles bo solo lango na kimia nyonso ezate bo mema mwana na télévision pour mwana wana lelo aza mineur aza mwana mukie bo meme na télévision c'est bien bon lobi kokola na réputation na et puis rekomaka ke yo ba viola kayo yo basala ka obo ata muto alingaka bala awazana kubanga pour na ko approcher moi là en tout cas biso to conseiller bino ce qui problème ezali boluka avant na koma nango même na l'état même na télévision boluka bo arranger on na kimia pour nyonso ele kana kimia kin ele qui partout tolakisaki bino lisusu ndenge nini ba foi religieuse et comment handicap na ba relation amoureuse pour et aboutir. Biso qui est l'équipe partout quand on est dans la réalité la vie à Kinshasa l'une des réalités de constater que na ba religion mingi ba foi religieuse mingi
et comment le handicap pour la relation amoureuse moko aboutir par exemple dans libala to à une belle fin. Yango biso na KNB to kiti na terrain pour na continuer non ba via ba kinois ba service ceux qui vraiment une fois religieuse peut créer un handicap pour une relation amoureuse assise. Et maintenant ils ont dépendre ndenge ba couple ba de deux partenaires ba zueliango. Parce que je prends directement un exemple, Mouto Aza catholique, moi c'est Aza catholique, abotami na foi wana catholique à Kolinango. Alors akuta na partenaire moko Aza na église à réveil. Maintenant il faut bandi na fiançailles, il faut se présenter devant l'église. Alors moi ça le binga na ko kende kunate, mbala le binga pe na ko kende kunate. Du coup ça crée un handicap. Ce qui baza makasité ba ko ka bona. Ah pour nanga non. Et ko créer un handicap parce que netingai nasambela na église nanga mbala linginga alors balanga na église nanga après no landa mbala nanga na église oya sambela pona so na mbala nanga noko lata ko ba shekina balata ka blouse amna chemise robe na katoa noko soma ba jiba milayona na lati na kai motema 3 mois donc église na bango surtout balani na sungi pantalon nanga pona na l'état déjà moi ba ya boyenga ezate to monaka mbali catholique moi je suis protestant. Tout le monde a cas, mobali musulman, moi je suis protestante. Donc, ils ont un handicap de mon côté. Bon, sauf, ils ont certaines particularités. Il y a l'église Moussou par exemple, où ils vraiment trop accoutumés, dans le sens que non, bango. Mais de manière globale, et là, nous avons yokaté que le mariage peut. Et baboy parce que mobali aza na église Songolo, moi c'est pas une église Songolo. Est-ce que les islamiques qui basent na université, basent na école mais ceux qui kuna comme na catholique, ceux qui kuna comme na protestant, bana wana bazotanga. Lobi nango, bako kutana. Et puis ils peuvent maintenant créer bolingo na ndenge na bango. Donc nanu na yokate nanu na monate na ko courir derrière ba rumerte, mais na monique bolingo ezali et là il y a batomi balé moi si na mobali ba yokani balingani en tout cas etala ka église té bolandi ndenge kino moko na moko apesi point de vue na ye biso na KNB to ko ba mo pousser que discrimination eza bien té todo ba mondialisation todo ba globe mais na ba plan mususu ezo komate parce que ceux qui musulmans to chrétien moko église de réveil a créé entreprise musulman ko ya au sali na yo tozo mona ba école tozo mona ba hôpital mona l'église catholique nous te créé en haut, barobo était muta shekina aya pour te faire soigner to atang. Alors ce qui est commis sur le plan amoureux, tozo kama mingi batu ba marteler penza makasi côté wana parce que même ceux qui n'ont entreprise relation et cause à la professionnelle, une relation des côtés peut cause à relation amoureuse donc ce n'est pas bien botika so bat balingani balingana bango peu importe religion bazanango parce que l'amour n'a pas de frontières. Kinshasa est l'équipe partout. Mukolo ya mardi tolakisaki bino ndenge totunaki bakinois bayebisa biso entre mwasi oyo asali ekobo na oyo alingaki aboma mobali eke mobali akufi te soki baye kosenga bolimbisi balimbisa nani. Kinshasa l'équipe partout ndenge kaka tomesana kolakisa na bino ba réalité o se passera na kasi ya ville province ya Kinshasa yango lelo magazine na bino ekiti sur terrain pona ko solo na ba kinois ba yebisa biso na mwasi oyo asali ekobo na mwasi oyo alinga boma yo erate na bango mibale wana yo kolimbisa nani na oyo bominga na oyo asali ekobo ndenge moko ba onyo tu ba participer na lisumu na olimbisa mutu te pona ba kono so mbaye na olimbisa na bango onga tambola na bible po bible ezo yebisa biso ata okuti na mwasi na ekobo eza shwa yo duko obenga duko olimbisa to bango mbalenga na olimbisa na bango bango mbaye na olimbisa mutu te mpo oya asali ekobo déjà détruit foyer nanga eza kobomanga mobimba mbala moko li conjugal abebisi yango bon oya lingi atielanga ndeti poison déjà na ndenge tozalaka deya soki moto alakisi yo déjà mbeli boye eza lokola bare yo de bombalé baka ba tchor. Bonsoir la kolanda réaction ya ba kinois ndenge ba pesi ba vie na bango par rapport ya sujet na biso mais biso na KNB to koloba. Choix ezali ko revenir kaka na yo moko mobali parce que ceux qui peut totali de l'autre côté moi si ceux qui a aussi déjà ko commettre adultère to peut aussi ko sala ekobo akoki ko ya akoki ko memela ba maladie belé moi si peut côté mususu ceux qui déjà aligné boma ceux qui raté ba que ceux qui a coûté na occasion mususu akoki peut ko sala ngo parce que asala ki yango déjà libo
liboso esimbaki te. En tout cas, yo moko kaka zala mayele parce que choix ezali ko revenir na yo mobali parce que yo moko ozali maître ya vie na yo Kinshasa et l'équipe partout. Mercredi tosalelaki bino réflexion na bizaleli oyo ba musicien bakoma nango ya kobandaka concert kaka na retard. Jeudi tolakisaki bino nani akoki kozala chargé en communication auprès ya ba politicien payroll na ye. Mingi baye baratena na koki kozala chargé de communication nae. Alors à travers réflexion oyo tolingi to éclaircir opinion nani akoki kozala chargé de communication ya mutu na tangu ya campagne électorale. Na 2006 RDC ekoneta qui première élection libre et démocratique na niveau ya présidentielle tozaki bongo na 33 candidats pe na législative nationale tozaki na plus de 9000 candidats sans compter ya ba députés provinciaux. La candidature est pour aboutir à une élection effective d'un candidat. Alors, il faut nous coller à l'étape de la campagne électorale précieux. Les candidats politiques font appel à un spécialiste ou un coach en communication pour gérer leur campagne, c'est-à-dire stratégie à campagne, conception, stratégie, thème à campagne, slogan à campagne, entretien à image à candidat. Suivi na évaluation de la campagne locale. Na France, na époque, il y a François Mitterrand, après avoir échoué plusieurs fois dans l'élection, à celle qui appelle na Jacques Seguel, qui un grand publicitaire du monde francophone, oyo a géré qui campagne na slogan na bango, oyo est dominé qui monte la force tranquille. À celle qui peine Nicolas Sarkozy na 2008, na thème na bango ensemble tout est possible. En 2008, Barack Obama a qui peut coach en communication au Gérard qui campagne naé David Axelrod oyo campagne na bango ezala ki na thème oyo ekanga ki frontière mobimba ya Amérique yes weekend. Et sengeli boye baké coach en communication azalaka journaliste été. Mais yako kama erreur oyo salamaka na 2006 to mona ki ba politicien mingi bazwa ki ba journaliste comme ba directeur ya ba campagne na bango. Malheureusement, et Salamaki Lissoussou en 2011. Tout le monde qui est politicien au lieu à cause de coach en communication pour na basa na bango ba campagne bango bazwa ki Lissoussou ba journaliste. Or rôle les journalistes pembeni ya champion to pembeni ya candidat eza corréler message naé na média. Et non ko coach d'où confusion wana erenyaka ya ko réduire communication par le fait de passer par les médias tandis qu'il y a une campagne équipée ko salema en dehors du média. Na ba moyens locaux la ba mécénat porte à porte topé ba sponsoring pour na ba élection biso kanbe to conseiller kaka na ba politicien et que ba zoa ba spécialiste en communication topé ba coach pour na ko gérer ba campagne na bango et les bien et les capé na Kimia Kinshasa et l'équipe partout. Vendredi, tu expliques qu'il y a dans toute la ville moderne, des caméras sur le place publique, et ça a été kasi yako comme on a Kinshasa, confusion et ça la kasi na ba caméra wana. Ça na biso qui est l'équipe partout, to constater dans cadre de mondialisation, il y a ville paix à sécurité routière, ba autorité à ville, ba placer qui ba caméra sur le place publique, mais en placement la caméra wana et ça dit que bato beli baza na incompréhension peut pas comprendre te ndenge nini ba placer ba caméra na mona nanga ba caméra te mais tellement que toi na nini ya modernisation explosion de la révolution hein bon tout le ba terme nyonso ne to banjo mona ba biloko biso to lela poto o to lela Angola o to lela Brazza mais ba poto yango e banjo kita te e banjo kita to mona ngo to ndima quand même que développement ezokota na changement ezokota ne babilo wango bazotia nazomona mena mona nano musala nango te soki eza na musala nango na ebité mais musala nango ezala bénéfique pour na ba peuple congolais et des populations on a ko répertorier ben civique na ba semer des troubles na ebina noté mais na sepeli c'est une bonne initiative et ko aider pour na ko régulariser maraming na mboka sur le plan routier, sur le plan insécurité, sur le plan régularisation, beaucoup plus na trouble. Na air un peu tardif, donc il faut aider la police à
il va répertorier les cas isolés dans la ville de Kinshasa. C'est vraiment une bonne idée. Ouais. Mais bah, ça on en est bien, suivi peut aller bien et puis ça va aider le pays. Et ça que suivi na on fait ça là. Moi ni mboka na biso ma initiative va bien bandara. Mais finalité des armabé. Au moins la caméra c'est ça wana boye. Par manque de maintenance, par manque de bonne gestion. Et melo moko inutile na mboka parce que je crois bien qu'il y a eu des dépenses, ce sont de matériel et côté mini. Installation na il faut vraiment qu'il y ait des moyens conséquents, tout compétents. Pour passer bien pour l'intérêt en Boka. C'est une très bonne initiative. D'autres par contre, ici que ça moyen encore efficace pour anticiper sur les crimes, toper les cas de crimes qui se commettre déjà, pour identifier les criminels. Par exemple, ceux qui disent chauffeur a tout accident que salemi et que chauffeur a accueilli, la police dans la caméra on essaie de capture pour poursuivre chauffeur wana. Pour les uns et les autres, c'est que dans les villes modernes pour ils allaient vraiment modéliser, plus villes à modéliser, plus taux de criminalité, ils ont matamaka si yangwana autorité, tout gouvernement mbokana va placer déjà la caméra la surveillance kaka pour aider la police basa la musala bango malamu. Yango biso na KNB to kosenga la police congolaise pe na autorité à sécurité. Bo bongisa, bo tient en place communication, bo communiquer na habitants à Kinshasa pour confusion et zalaté par batunyon parce que nous n'avons pas ndenge na zo comprendre emplacement il y a ba caméra wana Kinshasa et l'équipe partout. Le même vendredi, tu expliques qu'il y a une différence entre croissance économique et développement économique. Écrire processus et développement parfois. On recourt à la croissance économique et à la développement économique. Car si les deux concepts sont en différence, croissance économique et augmentation et production et mboka sur une longue période. Et pour mesurer, c'est servir à un produit intérieur où ensemble la production et habitants dans mboka. Car si développement économique et amélioration et bien-être humain. C'est-à-dire qu'on a la santé malamu, qu'on jouir d'une très bonne éducation et puis taux de mortalité est annoncé. Le deux concepts est cause à peine un lien tout comme et cause à peine un lien entre bango. Donc il faut remarquer mboka est en croissance mais est en développement. Mboka mususu pe ko connaître développement sans pour autant baser en croissance économique. Car si est à peine mboka mususu basant la croissance économique et puis bazo connaître développement économique. Namboka oyo bazo connaître développement sans croissance économique, tu remarqué que quantité à production est la stable, mais répartition il y a ba richesse, ils permettre à la population à satisfaire les besoins vitaux et puis l'État a augmenté la consommation collective où ils ont profité na batunio sondeti. Kotonga banzela, kotonga ba école, certains pays connaissent la croissance économique sans le développement. La croissance économique est inventée, mais la population va connaître le développement économique, c'est-à-dire amélioration et bien-être de la population exatée. Nous avons remarqué que le taux de mortalité est élevé en République démocratique du Congo. L'enseignement primaire est gratuité. Et puis, la population va bénéficier de soins de santé ya malungate. Dans le système, on a remarqué que franchement, la population ne va bénéficier de la distribution de la richesse. Et la mingi ba membres du pouvoir public qui sont en place, la classe bourgeoise qui ba dépense na bango, et la mingi na ba produits de luxe. Catégorisation mususu eza ya bamboka oyo. Bazo connaître croissance économique en même temps développement économique. Tu peux remarquer dans les pays wana répartition ya ba richesse et ça la maka équitablement et bien-être et la population et ça la amélioré. Et puis pour mesurer le développement économique ba utiliser indice il y a développement humain. Biso KNB tokosenga na gouvernement congolais pour faire profiter la population la croissance économique. Oyo RDC a enregistré ces dernières années et puis pour permettre au peuple congolais d'améliorer bien-être na bango. Wana
République démocratique du Congo et connaître le développement économique effectif. Kinshasa et l'équipe partout. Boko Lukango partout, Boko Kutango, Kakana KNB, rubrique Oyekagi Kinshasa Mobimba, rubrique ya selfie, Kanga photo, Seka Mokepe, Buka Kingo, Bo gagner temps, Bo tinda ba photo na bino na page Facebook Kinshasa na biso KNB au danger. Samedi, Tolobela Kindenge nini na Kinshasa, kozala fonctionnaire et comme synonyme ya pauvreté. Ainsi à Kinshasa, kozala fonctionnaire, et ça synonyme ya kozala pauvre. Boyo kanenge bakinois, bapesi ba point de vue na bango. Kozala fonctionnaire, c'est fierté. Quelqu'un c'est un fonctionnaire, c'est fierté à Moutou. Parce que d'abord, il faut d'abord un niveau d'études, mais en Congo, kozala fonctionnaire, c'est synonyme ya pauvre. Parce qu'un fonctionnaire, il va dans salaire. À table de compte final, à réjouir que quelqu'un dans la vie. Pour la fonctionnaire, il y a synonyme de la pauvreté. Parce que tout le monde a le premier président de la République, il y a fonctionnaire, le premier ministre a fonctionnaire. Mais pour tout le monde qui a vu sur RDC, vraiment, fonctionnaire, c'est comme la pauvreté. Pour tout le monde qui a fonction publique, il y a comme ça, il y a des banda. Il faut bien que les gens c'est-à-dire qu'ils faire la COP. Les fonctionnaires sauter. Mais chaque jour, il y a un misala. Si vous avez un token de rapport, parce que si vous avez une COP, vous avez une COP. Mais vous avez une COP, vous avez un misala chaque jour. Pour ça, vous avez un salaire à convivre. Les fonctionnaires, il faut être fiers. Le titre, on a pas sur fonctionnaire. Parce que le président de la République est fonctionnaire. Vous êtes fiers de gens qui sont fonctionnaires. Bolandi bakinois ndenge bapesi ba point de vue na bango mais biso na KNB tokoloba juste na ba papa na biso ya ba fonctionnaire oyo bazali na classe ya C il faut kotika kopesa image wana que bozanga en tout cas za malamu te parce que musala wana bozali ko sala ki fonctionnaire eza bino moko nde bopona ki yango mutu moko te a força ki bino to pe atia ki bino na poste wana na makasi Kinshasa et l'équipe partout. Merci na confiance pe fidélité eux bozo continuer ko pesa na magazine na bino ya lelo to présenter ki yango na avenue du stade na quartier Matonge na commune ya Kalamu pe soki bolingi bolata kitoko lokola ngai adresse ezakaka moko avenue et ya la numéro 21 na commune ya Kasavubu croisement Ethiopie na Dorcas confection et pa ya maman de Mami Bilema leader Kinshasa et l'équipe partout.